malelo pona koyoka mai kokolisa biso pamba kina kimukie mwana azosili nyonso kozala kimukie na yo na tai na yo kozali kasi na bokoli nde bongo eza kosala ete mwana azwaka responsabilité no mpe kokolisa moto yaka alo moke mona kituka banzala mpale teleki na mbuba mona Nika twasunga zola twasalaki sami katika mpova ya siku ya watata wa Mpuntulendu. Mona kituka inzala mpale teleki na mbuba mona Nika twasunga zola twasalaki sami katika mpova ya siku ya watata wa Mpuntulendu. Balo moke Yembo alelo moto vuvamu moto tia ya walongo fumuki mbangu ezalake pa na biso ya yakimpa vita ezalake pa na biso ya mbuta machua ezalake pa na biso ya kintu alia balongo na biso banso ezalake pa na biso pai na biso bongo ne aniso na nzila pe bangunza banso tobeteli bango maboko makasi muna kituka enzala mpale teleki na mbuba mona Bika Twasonga zola twasalaki sami katika mpova ya siku ya watata wa Mpuntulendu. balo moke Yembo matondo mingi totombelaki biso banso boyei bolamu na bosangani ya lelo na manaka bapaya eza bongo le 11 8 mois na 2024 na ngonga ya moko ya biso na nsima ya zanga otobi 13 oyo wapi manaka makobanda kauta katikati ya zanga to na ngonga ya 12 iteni ya mateya nde bongo tokomi na ngonga 13 pe boyei bolamu lisusu pe lipamboli ya tata na biso banso matondo lelo bongo toye wapi kotala moto te kobeta masapo te kasi toye mpona koyoka balongo fumuke imangu yaki mpavita balongo mpe bako bakoko mkati ya siku na semono a anza ingeta yango eza motuya pamba te tozonyokwamela biso bayindo na kozanga koyeba enemi ya moto yambo eza bongo ignorance nde ekonyokolaka moto bomoi mobimba ezonyokola moto po moto azangeli koyeba nde enyokoli ye akomi kodépendre nzoka via indépendance eske epesaka motu bonsomi totuli motu na via indépendance epesaka motu bonsomi epesaka te ingeta moto akokoma na position de faiblesse po ye azokende kosenga service azokende kosenga na okende kosenga na ye akosibir bejonction bakocontraindre ye akozala soumis mpe domine eza bongo ingeta nde pasi ya lelo ya filika mpe bongo bana bayindo ya mikili mobimba pasi mpenza yango wana nyonso oyo ezosala loposo peme na mabele ya filika bapremier bénéficiaire eza bongo ye mo loposo pe pembe akosalaka eloko te na afrique na désavantage na ye tobosana 4 soki asali eloko nyonso akosala ezala ya mokie to ya monene to ya ndenge akosalelela yeba ete ye aza na avantage na kati wana bosolo ya tata balongo ke Kembo na lolenge kaka atieli biso beteyelo na ye bebake kosala médecine ebakosala médecine na manière ya bokoko mpona kotombola tradition culture oyo babengaka bongo médecine traditionnelle to bongo bake kokolisa na lolenge ya médecine moderne oyo bongo ezali lolenge ya l'Occident le bake tombola lolenge ya l'Occident bongo sikoyo bisalelo ya oyo bakosalelela ekouta wapi banani bazoteka bango est-ce que tososola ingeta donc quelque part moni eza avantage na ye atie faculté ya médecine wana mais ye aza te mais azali
ye azate me azali et yango te mutu epesi bapharmacie esalama par-ci par-là Ingeta. ekisi bazoteka kisi ya nani Ya mundele. esalami na ba laboratoire ya l'Occident mpe partout ailleurs sauf en Afrique. Est-ce que ça danger te Danger. soki lelo boza kofunda na kotia biso batata ngunza biso bakimbangiste biso bakemiti biso et soki obeli oki hôpital soki bakisi wana bakikango bino ti bokufa okozwa bino te Erozo. soki ezwi yo te mpo yo oza na mai oyo oza nango bongo bambasi bongo libota ekozwa te Erozo. donc toza a danger ya kozanga koyeba na bi Na biso. balongo te Kembo. ennemi ya moto tozobandela eza kozanga koyeba eza liwa ya ndambo te kasi ya mobili Ya mobimba. matondo mingi kasi moto ya likambo na biso ya lelo na banzi tolobango elongo balobaka yango mpe na lopoto mingi. Éduquer une femme, c'est éduquer Une nation. balongo nke Kembo. kopesa mwasi mate eza kopesa mokili mobi Mobimba. ekolo mobi Mobimba. kande kaka oedike kaka mwasi nengwa mama babi oedike ekolo mobimba mpo na nini bongo yango nde motu ya likambo na biso ya lelo nengwa ya likambo lelo kopesa nengwa mateya eza bongo kopesa ekolo mobimba mateya Mateya. eza pena bongo soki lelo tozali oyo tozali touti epai ya Banengwa. banengwa tomemami tomeli mabele babokoli bakolisi mpe tolobaki nkota yango oyo mama oyo nengwa alobelaki biso eza bongo Ingeta. yabo babaka langue nini la maternelle eza bongo te Ingeta. ya kibo mama balongo te Kembo. donc mama to mwasi aza bongo na ntina na lolenge ne ya kozala baso oyo bazalisami baso oyo bazali na baebonga na biteni nyonso babimeli na nzela ya nani Ya nengwa. babimeli na libumu ya nani Ya nengwa. nani abombaki bango 9 mois Nengwa. nani abotaki Nengwa. balongo ke Kembo. tozwaki ntango mingi na kibomwana na biso na maboko ya Nengwa. soki tozali lelo toza bongo fruit Banengwa. ya banengwa balongo ke Kembo. yango moi balobaka bongo kopesa mwasi mateya kopesi ekolo mobimba mateya pamba te bato na bato wana bakouta kobopwama na mateya bakozwa yambo ya bomama ya bonengwa soki tolingi toedike masi tobongisa elobi ete senge bongo tobanda kobongisa epai ya eza bongo pamba te soki tobongisi banengwa nde bongo automatiquement baso bakobima bakobénéficie na éducation na bien-être na kozala ya malonga ya mateya ya kibonengwa oyo nengwa ya bongi mpe akobongisa banso mpe biso misali nini mibongi mpo moto nde moto abebisi mpe maso mpe biso mibebi Ingeta. soki kobonga ekozala se bongo tobanda na kobongisa na ebandeli oyo akozala président de la république nani apesaki ye mabele Nengwa. nani amemaki ye yambo Nengwa. donc abokwami epai ya nengwa azwi éducation ya yambo mateya ya yambo kozala ya malonga ya yambo epai ya nengwa yambo yakende etelo donc impact to influence ya bonengwa to bomama eza makasi na bayi ekolo eza bongo Ingeta. mpe moto akoyebaka mwana malamu eza bongo kaka Nengwa.
alinga kolia boye yezali eza boye soki alobi boye kanda so azongisi boye ndenge akoyeba ndenge nini akolobela akomemelela par rapport ezali ya bana oyo babimi kati na balongoke Nkembo. soki mpe lelo kobeba oyo ezali seke ebebelaki wapi lolenge tooluka bongo tobongisela bonengwa mpo ebebelaki kuna likambo to likambo te Likambo. eza likambo donc faut toyebisa banengwa boye banengwa baza na un bananu sacré nengwa e bakoki te bazala oyo baza lelo se bongo bazala lolenge bongo bakoko bazalaki na bibandeli yango bongo mundele aya nengwa koko azalaki lolenge ya malonga amiyebaki oye azali yango komona ete amibatelamaki mpo apesa bomo ya malonga na bana ya kobota. Est-ce que virginité na mikila bapaya na éducation occidentale ya na tina mais na bokoko baencourageaki mpe batiaki mibeko kobala na virginité mpo eza na ntina makasi kasi lelo nengwa azoyeba teke ntina na ye ya kozala na moto oyo abotameli ti ayeba kaka tata moko ntina libala eya na influence makasi na bomo ya nengwa ye moko. Est-ce que tu yebeli yango bongo responsabilité za makasi yango moni lelo tala bana bazobunda na machete bazobanga te kotangisa makila etokoli ata deja catholique protestant biembana minene eyaki 80-70 kasi komona komata ya kibanditisme oyo na mboka Congo tomoni yango bongo ozomona mwana azobanga te soki asimbi lichete abi nolongwa pesa yo fo obéir soki oboyi okomona mpena makambo so moza te ekobeba wana eza influence na couveuse soki lelo tozala na terme ya bongo bapoussin to bongo na couveuse baye bongo babokola ezobimisa ya malonga te ebakotalaka couveuse wana balongoke bamaldeformation badefauts oyo est-ce que appareil machine oyo eza na kokoso te est-ce que couveuse bakopia libuma mama te eza copie balongoke mama za couveuse originale nde na kozala na ye maso ya ezosala eza kotikala kati na nzoto ya bonengwa eza bongo kotambola na makila bongo ezali bongo siko na lolenge deja banengwa babomi kimoseka e aboyi kobota pamba te ayesko kolamuka ete condition eza te akibongo kolongola. Est-ce que atangisi makila te? Atangisi. Siko mwana oyo akoya kobota na sima po atangisa makila aoza na somo. Donc lelo tozofutama na ezaleli ya kobeba ya banengwa ya bilenge basi na biso kobeba ya mwasi nde ebebisi kozala ya mutu ya bai oyo bakobima na nzela na ye yambo deja kindi na libala ayebi batata moko mibale misato mine amati lelo azu deja tata esi akimile makila ebele kati na ye. Est-ce que ekotungisa mbotama ya nengwa te ya mbasi te? Donc même baza à la base ya capacité intellectuelle ya conscient intellectuel eza na impact makasi ezopesa retard pamba te eza lokola babosoto mingi na ndako mofandi wana akozala na santé malonga te eza bongo bongo te donc lolenge akotisi mingi et okomona même mwana kotanga
mais au moins na applicabilité na application na ye et ça le ndenge na kosala et kosenga siko équilibre ya botata ezala soki mpe tata eza mpe nde bakino balobaka bikende bizonga eza kaka nkokoso soki tata batelaki bopeto bacreye siko équilibre et mwana mosusu oyebisi ye likambo tuni ya bosani balongoke donc kobonga mpe kobeba responsabilité ya yambo eza bongo na lolenge bongo ndengo atambwisaki bomoi na bomoi na eza bafaute eza bacrime eza bambeba oyo ezofutama na baye bazobima nzela na yo tala lelo bazwi susu elinge mama na biso oyo lobi tokobima bongo nani abota Hitler mobali to mwasi mama mtabota Hitler metani azaki abanisi mokili ba grand nyonso baye babota walongo fumuki mbango nengwa te et ba sauver nyonso babima nzela ya mama te bien ki bakolukaka ko épargner Jésus azanga tata mais est-ce que azanga mama donc c'est que Marie pas botaka ka olingi baso babo abotaka donc on peut moi ya mwasi to mama pour la compréhension mais to benga nenga to nguti balongoke donc toi na pasi lelo ya ba faiblesse spirituelle, ba faiblesse ya mémoire, ba faiblesse ya ba capacité intellectuelle. Eza dit ya ba nengwa na biso, ya etamboleli, ya mbo ya liba, ya ngomoni lelo, isunyanzila, ba kebongo na mwanda. Koloba ete ingeta libebi ekotaki parce que tozalaki na biso pena ba patriarcat. Pour moi, nous la transition à outina na tata. Lebongo eye na bonengwa pe nengwa azana oya ye pa bakisi. Mais tata azana mwana ya mwasi pe mwana mobali. Ndiye mtaza ko déterminer sexe. Eza bongo. Ingeta. Chromosome X na Y nengwa zaka na moko. Ndebongo lolenge ya ezali oto yambaki ebebisi biso. Ebebisi elenge mwasi yango mona ete ba dirigeant africain lenge de bakutaki bazwi mboka na colonisation déjà ezaleli ya kimopa ekotaki kotika ba mama na biso to lopolele a moitié ni yango mona kete nkumu yekolo la deuxième république mingi pena l'image nezali akoyamba homologue na ye européen akotika bilenge basi ya moitié ni babina to mona ngote est-ce que wanza bokoko côté wana ko mépriser ko fingis ko mi fingis est-ce que leye mobuta na ko kende en Europe ko yambai amona ka bilenge ya bindele pe ko sala bongo mais alors tamba bina ba éminent professeur ba boye bisete ke mon conducteur tel loko soki bokangami na molibo kanga pe na musu professeur nyonso baza ba christianisé est-ce que ba professeur pende ya solo lokuta bedi ba baza manipulable pamba te spiritualité na bango basalela ya kimopaya ekokoka te kolamusa bango po bakoma siko na mayele na toute indépendance oyo pene ya mayele oyo balongo fumuki mbangu ayaki kobunda po tokoma baye ya mayele na kibiso moko kolandela mabongo tradition pe culture pe bokoko na biso tokomi mayele ya kodépendre na l'Occident ne pasi ya mwana nde ebomi kibiso. Est-ce que pigeon za ndekete nani yebi pigeon oyo aza kotonga ndako na site na ville azate atako ndeke oyo amukie oyo aza na toute indépendance aza na mayele ya kotonga za parce que bayindo lelo baza kotonga bango moko na makadambo osalela fo bokende kozwa bashi batongela bino na ba édifice na bo plita vous ba tire ki ba baton est-ce que boza ba pigeon de pigeon balongoki Kemo eza na tina
kobeta sete na ezaleli ya nengwa ya mwasi ya mama kobeta sete moto oyo akokamba yo na bainstitution wana aza moto ya mbongo etelo ebebisi na programme scolaire ya l'Occident yango ebebisa ye abebi deja wapi na libumu yango omona ete lokola bakoko na biso balukaka solution na société na ezaleli na bango batali ete mwasi ayambiki mopa ebebiseli biso babilenge pedi mopa ya comprendre ke mpona bebisa ancien empire congo na bebisa bahindo sebona kekala na suksi na liziba ebale nde omona ete atiaki bapoison na babiziba na ebale oyo basource na biso ya mai ayebaki ete source ya bomoi na biso bozali nde abebisi nengwa tata moyindo nengwa aboti mwana meti abebedi bandimisi yo kaka bongo balobi bongo tokuti na Ada na Eva elibebi wana elataki nde omoni ete eza esiko yali koya baluki solution ya société tokoki bongo ba matriarcat okobi kopesa valeur na mwana ankazi donc noko azokonsemi mwana ankazi mpo mwana ndeko na mwasi libumu ezalaki nini libumu evimbaki ye kasi mpa na ye azoyeba te soki trésor esalama mpe mundele le amoniki ete akobota métissage mingi epesa kosi na bafoyer akomi kozwa meme asala makambo moko ya désordre moko impossible moi ba esclave de la maison et akomi bongo kofaire kosangisa bango nzoto na basi ya badignité iko même na basi oyo bazalaka ya bankumu mpo ambrie abebisa kaka elenge mwasi mpo ayebaki abebisa source balongoki elolenge asangisi makila wana oyo elongo banaki te na makila liponami asali tripotage ezaleli ye kokoma ete tokomi bamatriaka te société africaine nyonso tozalaki bongo bapatriaka mpo mwana azobanda na botata aye kozwa développement na bomama to na bonengwa ebengeli pena ya bosolo. Est-ce que bososolo na biso ezali ingeta ke tozososola malonga ingeta soki lelo na Congo toza na bamiyibi na bainstitution bolimbisi tozomona information mbongo esala musala mpo na bien communautaire mpo na intérêt général mais bangwalima bazongwalime yango éducation wana bauti nango wapi na mabumu balongoki donc nyonso oyo nyongo azosala est-ce que toyebaka ete nyonso oyo azosala ezofanda kati na ye ezofanda nde tobaki otambola na makila nengwa oyo aza koyiba misolo ya tata kotia maboko na poche est-ce que aza kobomba kati ya makila na ye te bambasi bakobima kati na ye soki tata aza na likabo ekitani na bana leba ozala institution wana bakolakisa nini maboko milai mpo ayebandaki na nani na mama na nengo na ngudi na kati ya ndako na kati ya ndako soki lelo okuta emati makasi nengwa oyo aza kotrompe kokosa tata ezali wani ezofandi wapi na nzoto na makila leri ya kobimisa babima kati ni babénéficie nango toyebeli bongo ingeta soki tolingi tobongisa mokili ya bakoko ya lelo ezali bongo tokima mbango kobongisa anengwa yamoni esenga nzela lelo libaku ebetami ya kozanga kokende pèlerinage yaki mpafita na mbanza Congo le 2 juillet tokendaka pèlerinage kasi bongo bazwi mai euti mpemba kalunga epesameli bango na walongo fumuki mbango mpo baye kokoba toye bongo kokoba nde bongo etindi epesami baki bakende bongo mwanda wapi oyo na Nikalunga sika bango bayelaki libebi mpona kostope libebi wana kozongisela bango nde bongo komona ete bakolia sikoyo mbisi oyo abimi na mbu mbisi ya ntina mpo influencer banengwa nde banengwa ebandeli a titre symbolique barepresente banengwa nyonso ya bayi bakesi komela
mai kosukola mai ya libongisi pe kolia mbisi ya libongisi influencer nzoto pe kati pe makila na bango wapi oyo tobota bana ya tina oyo wapi oyo bakozana souci ya ekolo amour l'amour du patrie la patriotisme bazobota makana yango pamba te libongisi ezosalama donc eteni ya Afrika bana mpambuvidi la vuvamu eza kokoba kosala mosala makasi na eteni ya kimpevi balongoke Kembo. tozobunda tata nengwa tobatela bambasi pamba te bakokende kobala to kopesa mabota mosika na bino ya libota mosusu e moko mibale misato nde yango esali ekolo po tobongisa tobanda kobongisa lelo eza bongo Ingeta. tolongola ezaleli oyo na gouvernement ya kobinisa basi a moitié ni baartiste et musicien eza libabe mobimba nzoto mama bongo eza sacré mama eza sacré loko eza sacré bakobatelaka ya kobatelaka yango donc bakoki te koyemba sans batika mwasi libanda e bakoki te kobina sans mpe nengwa to bakoki mpe te kolakisa nengwa malonga jouer rôle moko noble na ba groupe d'orchestre sengeli kaka baexhibe mwasi bongo balongoke Kembo. parce que toyebaka ke kisi otombelaka ezalaka poison mais kisi yango soki omeli ezobikisa mais soki omeli yango mingi komeli poison nengwa wana aza bomoi mais soki nengwa wana bosalela yango mabe bakomaka sikoyo bilakeli mabe kaka ndenge kaka nzoto desinaka bango bozotala eza deja mobimba mpepe mabe mobimba boza kotindika na société toyebeli bongo Ingeta. tala sikoyo ndenge musique ezwi ampleur musique ekomi lokola yango nde eza kaka culture donc culture moko oyo l'homme congolais ayebi eza kaka musique tala sikoyo impact na société musique yango ekimwasi na mobali tala impact nango donc toza kobeba mokolo na mokolo mpona kozanga na biso koyeba balongoke Kembo. donc mama nengwa aza bongo mabele nzete nyama ekotelama na nini na mabele le bongo nengwa nyonso etelemi na bonengwa nyonso ebimi na bonengwa nyonso po etelema ezwi vie na bonengwa donc baza koinfluencer kozala ya lelo ya mokili ya lelo etobeta seti tobongisa banengwa na elateli na elieleli na ezaleli ya kozala mokolo na mokolo ya nengwa sengeli bongo tobetela yango sete akoki te komona mokili na singleton na kibolioko ndenge yazali ekosala nini nga moto ya liboso vi na ngai emi ya vida te okopesa bavi ebele nengwa akotondisa ekolo balongoke Kembo. donc vi na ye eza vi ya bato ebele esengeli aza na conscience wana yango moto ebaki bareforme éducatif esala mate aufe epesama na etelo oye bato batanga cours ya religion makambo ya Israël eza ata na bomoko te na biso eto conscientize banengwa soki lelo kobeba ezali bayeba ete libebi wana touti nango na mabumu na kozala na bango mpo tozomela mabele na bango mpe tozomela bobango eza koinfluence biso baza kosukola baza na biso na nzoto donc toza kolata bonengwa donc nengwa fo azala sacré ntina suka amona ete azali aza pena sacré aza la divinité mobimba divinité mobo vedi bonzambe mobimba fo nengwa ezala ya kokola kati na bonengwa mpo influencer mwana oyo ya moke elobi ya kokamba ekolo balo moke Kembo.
est-ce que mbuta Mobutu bimaki na mama te Ingeta. bongo mbuta Kabila Ingeta. ile beto ana Faci beta bia bimpe pa ya mama eza bongo Ingeta. de bakumu ya lelo babimi na ba mama moni tuza ko influencer na taux élevé na ezaleli ya bana d'une manière consciente ou inconsciente, d'une manière directe ou indirecte, vie à maman, ça peut influencer mbasi. Tolobaka yango awa, ngomona ete mama na zemi, mana kotia liboko na litama, tala mwana bobote fandi la mwana. Vedi al copier yango reke na zemi kaka mais azomona te. Mais nyonso o mama zo sala, eza kotika la ye, eza kozwa mwana balon. Soki le tole bezaleli yoza ko lingana te ko yokana te to bimi nango na libumu donc na ki jeune fille comportement ya bilenge basi ezalaka lokola lituka ezopela soko meki ya kozanga botosi na moto kozanga botosi te mpoli po kibomwa se kotomba makati ne ekuti non encadrement alors epesi kizunguzungu izaleli wana ezofanda na ye impolitesse mpo eza lelo na bilenge mokola aza te vedi tata mama aza kutu te influence est-ce que sengi kaka est-ce que bakoko na biso na kibolenge na bango est-ce que basalaka kaka bongo yango moni ete tobalaka na bakoko baka bagenie batamaika koyamba tradition ya bato oyo koyamba bakadi ya mpemba ebebisi biso makambo 18 ans mwana fa bala mais eza etumba parce que leki bonengo ekoli kati ne tole ye nyonso ekoli ekotindika bongo eza kati ya nati le nzete asisi kosibisa bafle abisaka ni mbuma te yo okoya kopekisa nzete abimisa mbuma abimisa donc posani elamu kaka yamoni bankadreki société africaine ezalaki ya malonga ancien empire kopo banorme etiamaki ya encadrement ya bilenge mibeko ezalaki totambolaki boye elingaki tata mokili inspiré bakoko e batia yango na bénéfice ya bacompatriote ya bakambami na bango moni et moi si déjà le aza kolamuka mobali déjà aza na mwa maîtrise ade apréparé ete fa asime bafonction ya kibotata ya moni tata mingi akendaka na mwana partout azokende bakinzodi ake na mwana ezalaki bongo parce que formation indirecte baka training puis basalaka yango bongo te bayebi ke cerveau humain eza capable baotala diplôme na yo te training kaka tous les niveaux apesi oka training oke po ozosala badi akoentraîne déjà mwana azokende ne basecte nzo ya vi kotonga etoka penge na mwana nyonso oyo ezalaki ya bileko wana lelo mokili ekoli esenge bo mpe tokolisa ezaleli wana ya bakoko na biso po mwana azwa responsabilité ya tata asalaka ndenge nini akosalika mabenga mwana ya tata mwana elengi mwasi mpe bongo le mama otika mwana ne alambaka na ndaka alambisaka mwana apesa training aza koinitie ye déjà po azala na badifficulté te mais lelo bana basi na biso bayebweleli kotia propriété à l'Occident mais tala elambeli tala epai bazofandela tala elobeleli na bango rondima te toza motema te moye bofanda ngonga molai nkatu donc obeba ya mwana mwasi kaka te na mobali popo na ye azomona lokola position aza nango te olenge ayebi koloba il faut akosa bilenge nyonso atiki moye mpona akobala bango mpe te mais emiko otikili ya danger parce que derrière toute action un esprit aka se présenter to yebeli bongo le ozosala ozokota na porte oza kozwa nengwa na olenge elongobani te est ce que mbasi ya koya na mbasi ya kolongobana to ya kolongobana te okozwa mbasi libebi kaka ya kolongobana te ainfluencer lelo to ya kindumba na Congo ide eza te biso tobima Congo totikaka kuzu te vedi sika ozomene sika oselaka nyonso est ce que ya normal
au vie aussi de tout le monde l'état zawana encadré na moté apekisi ya moté donc mundela eko boma mama abomi nengwa ayebaki et oto bakobimela wana babipola kaka lelo Afrique aza lokola équipe oyo bipola na babipola bafute na bafute donc espère que tu peux dire mais écoute aza te na baafricain soki Afrique eza lokola équipe to Congo eza lokola équipe mais aza te bokotie elikana na mais walongo fumuki mbango ayebaki nde bongo atikaki nsiku ya semono nde ezobongisa bayindo po tobongisa po lobi na biso mpe bonga balongo ke eza bongo na ntina tobongisa ningwa mpo nyonso ebonga eza biso mpasi makambo ozomona e bato bazosufri na silence na bandako à cause ya bizaleli oyo bakitani na batata na bamama kintumba ebandi lelo te talaka nzembe ebanda kaka mali elisa solo ngai tata yo yembi kaka mali elisa kaka na banzembo ya liboso kaka donc kongo elobi kaka indépendance bakoti mbala moko na banzembo ya mwasi na mobali est ce que lelo makambo yango ezwi bongo wana to eza kokoba kaka bongo batexte ya nzembo toyemba kaka bongo banzimbi banda kaka ngalula mipendi ya milangi tata kasi milangi yango bato bakosala nini bakozoka te mulangi ezosala nini oyembi mipende ya ngalula boza kofaire transmettre nini l'opinion toza la base ya kobeba ya société lelo fo kaka moko aya kobongisa lokola mfumuki mbangu tuko misatu na boloko elekeleli ye mingi bapesi fumuki mbangu ngonga te Occident edi abomi bayindo na kokanga fumuki mbangu tuko misatu na boloko to yebeli bongo fumuki mbangu a liberté 31 na mbe mosala oyo tosala lelo tozondongo na lelo mbeza te mais lokola mvuluzi ya bandombe les grands parmi les grands nzambe ya mukolo parmi ba nzambe sauveur ya makasi parmi ba sauveur nde fumuki mbango asaki azwaki ba stratégie nyonso mbanza sanda tiki ya mayebisa tiki ya programme azobongisa diaba iki bato bana mayele mabe soki tembe histoire fumuki mbango mbeza kutute soki fumuki mbango atikaki ba papa na biso misatu te embe lelo histoire ezali fumuki mbango aza pe mythe c'est possible balongo ke fumuki mbango asalaki prudence habite fanatique banzete misatu oyo bayebaki nalekaki na libebi oyo lelo fumuki mbango luti bakoma na niveau oboye ya photo ozomona bandi babaso bato oye te ndele akotika africain tranquille te surtout na problème ya tradition ya culture ya religion chaque jour azo travailler moral ya bayindo bamona ete ya bango eza mabe e malamu nde kutu nde mutleke na suka ebilaka nyonso bana na bible eza malamu nzoka lukutata moko te eza réalisable nyonso batia na bible nyonso lukuta kaka bakomisi Jésus roi des rois sans royaume akamba mila wa akamba na royaume nini yo kenda na lola kuna kuti Jésus auprès du Père tout na ba chrétien ba pasteur bango ba kende ba moni Jésus ngenzamba afandi alia afandi droite ya paix si vous kuti ozu tu poste te ni ministre ozu poste te ofandi kuti na trône na moté maintenant Luc 1 30 à 33 ange bumbaye ange ayebisi Marie okobota mwana kombo Jésus akozwa trône akokone David akorégner pour roi en Israël à l'éternité. Est-ce que Jésus, c'est quand dans la Bible, comment que Jésus a eu trône à David? David a zaki roi. Les babi yo okoya kokoma, c'est le kola fumunkusu. Donc il faut oser la mokambeli sanga. Ce babi que yo okoya ko faire parachever œuvre ya fumukimbangu. Il faut la mutu ya bangonza. Lenge fumunkusu azali. Siko yo oser la mutu le roi David. Jésus a kambeli wapi? Celui qui a 12 personnes kakati. Balon ok? Donc Jésus a semblable na ba président ba ONG.
Ouais, quand tu basama plus de 12. Ouais, Niger. On est pas ningeni. Donc j'ai déjà semblable à chef. Mais on est bidel la seule chef de classe pas. Quand n'est pas une classe pas après plus de 12. Donc on est peut-être jusqu'à la semblable à chef ni. Balomoki. Kembo. Chef ya yes. Voilà, chef a mis les 12 personnes, il y a comme chef. Nani na bino ndebo kende. Balomoki. Kembo. Bato oyo bamonaka grandeur ya Jésus baza baaline oyo bazokanisa ndenge bakomi nde eza solo. Yo namona te ke buka lupango ya falso basali le oza ignorant osombi mpe lobi ozwi baproblème tomona yango te bafaussité batie kuna nde mpasi yango na bayina. Donc biso bilenge to permettre bokoli ya bilenge banengwa tokende te epai na bango lokola kosakana mpo tomitika e banengwa na kibolenge bakonsidere ete naza libongisi ya lobi ekolo na ngai ya libota na ngai mpo na osala lelo un impact na bana na ngai soki lelo ba échec eza mingi barate eza mingi idi ya banengwa balomoke za di ya banengwa bana responsabilité makasi mpenza. Lelo kobeba ekolo kozanga kobonga ya mutu ya lelo direct mezolata banengwa tosimba ete nengwa baza sacré. Nengwa aza sacré eloko eza sacré babatelaka baprotégeaka enengwa ye moko ase considéré sacré akoki kolata ezaleli nyonso te oyo mpe kosabille ndenge nyonso te soki olati mabe yeba ete ozopesa botu ka ndenge kaka olati kaka elamba ekanikangi yo wana deja ozokende kolo na mbuma mabe na elanga tata mpo nengwa azali la terre aza mabele mabele nini ya mabe ebota mbuma malamu loi de la nature nzo bapesi kongo mabele fertile ezalaka mpe donné mbuma spirituel tokaka towana terre moko bakani kotu terre arable eza spirituel. Kongo akoliesa Afrique eza spirituel. Kongo ana barrage ekoki kopesa courant utilique na Afrique mobimba eza spirituel. Kongo aza na ebale oyo bato nyonso akopesa vie komelisa bato nyonso mai na eza spirituel ya physique te. Kongo ana responsabilité ya Congo koéclairer Afrique responsabilité ya Congo koliesa Afrique oyo tosala oyo ya koliesa Afrique tiango na français lingalo interprété po tobongisa bilenge ya baindo ya bamama ya baindo bangudi ya banengwa baindo ya bolenge et mama komi capable aza koautoriser mwana na mibali ebele po ye azwa survie mais lipamboli ya kabongo te mama muta simbi mwana kiolongisa mwana zemi mais oza responsable ya bana babumalobi na libumu wana siko mobali wachagize misakenda tula musi yaza akenda na ye mtu biso ko bénéficier aux mwasi wana akweli problème nyonso za ko tout acte o tozo sala elataka ekotaka na nzoto efanya makila ezotambola zaka nengwa tina batata le yo sala monde ya escroquerie bazoyima ezolata na nzoto ozokoma salite la otika sema sa salite etamboli matondo nyonso osila mokolo moko te pasi na makambo oyo esenga biso ngonga etoyeba ete vuvamu uvutuka na responsabilité ya kobonga ya peuple congolais balomoke peuple congolais aza responsable ya kobonga ya Afrique centrale et Afrique centrale a une responsabilité à kobonga ya Afrique mobimba vraiment na responsabilité pas ezoya na futuka ni porte quitter poye a eu chance ya kotanga nsiku mais kotia en pratique ne koko ce pas ezoya to yebeli bongo
atangine nsiku loi de la création oyo fumuki mbango apesi ne sunyanzila fumuko sokiamzela mpata nangola apesi bango tozotanga baconférence liboyebi nyonso ezotangisama mais mise en applicabilité nango na kotia yango na mosala nde koko sosi ezoya par rapport ya exaltation na mabota écoute mabeye ya mabe kasi mbuma ya malamu soki ekomi etumba opesi futuka mosala veli komi kaka kosimba mutu etumba mabele oyo abimeli mbuma eza malamu mabele kokoso okonfie efutuka me ekomi so pire opesi etinda me eza kobundisama donc ezali oyo toza kolakisa eza bongo koreflete pa tobimeleli mais sikoyo nsiku etaye biso tobongisa mabele wana mpo mbuma esani ebwakama nde mokolo elanga azobongisaka mabele tobongisa mabota tobanda kobongisa biso bilenge mpo elenge ya lobi tata ya lobi nengwa ya lobi eza bongo biso bilenge ya lelo soki tobongisi te bana ya biso mpe bakoza na difficulté bakoherite kaka oyo ndenge baye ekole bayi mboka baloba baboti balie manga ya ngai bana minu esalini minu mpe ngai balongoke ya responsabilité eza biso makasi bafutuka tosala makasi tozalaka bayoki te batangi nsiku te kasi bapratika ya nsiku po nsiku nde bomoi ya bakoko oyo bazalaki na yango wa tobungisi fo totanga yango lisusu po ekoma sikoyo ezaleli na biso balongoke Kembo balongoke Kembo eske bososoli ezali ingeta matondo mingi tata mama oyo tozoli bako ya koyoka balongo fomoki mbango na lelo yaki bapita balongo mpe bakoko bapesa bokasi mpe nguya kaka koyoka te kasi kotia mpe na misala libongo tosukisi na nkombo balongo fomoki mbango matondo mingi tata mama tata